cala, firme banjo, sale la cala, firme banjo, firme banjo, sale la cala, firme banjo, sale la cala, firme banjo, firme banjo, sale la cala, firme banjo, bagate, cosito y bonjour na bafa nyonso ya chaîne bien le swami bo epesa marabongo et pas Francis Kaileng la fille de chance ba chance belé le lot to pas poser la shida ibula to kutie pe en pleine répétition kande zalaka to sola mo mketo yeba mamo pe kande le kaka poser na biso pesa na biso na makambu kaka ndenge ezali par rapport ya émission na biso ya lelo Swami TV to kota na kati to yo kana poser na biso na bat nyonso bazana ba artiste na biso ya bien o bolingaka to landana to kota na kati de ka ezala Maman, papa, on est à qui tout, on est tout, on est c'est le boutia kaka. Pour y jouer à Pani. Pourquoi t'as pas boutia? Parce que moi, quand ça m'a dit pas l'angouba. Non, tiaté. Ni n'a pas dit banda, ma qu'elle est belle boline. Mais non, tiens, faut tiens. Oh, tiens, faut tiens. Moi, non, il pas de banda. On gang, mais le micro, vous avez sonné la mise à mon colasalia. Hein? Boutia, vous avez boutia, petit bané ou bané pour vous, mais là. On tient. Cassitian, ma cassitana, le baki, qu'il pleut qu'une neige, n'a pas tiaté. Mais maman, la rose, ils sont dit qu'on tient, boutia, comme si. Papa n'a pourquoi pas la tiens? Ah! Papa, vous avez mon colo. Tu veux? Et t'as que mon ninga là. Et le qu'on dit dans mon homme, la moitié de ton chat, et ça ni mon frère. Mais faut te tirer! Oui, papa, alimenter ça na makasi po ani elo ne banda esila ati. Kuti na banda esila ati. Yo mo betcha la volonté. Likondo c'est ne banda pe suka ngo lelo na bila ontiate. Na ontiate. Attends yo mo la rose asa mobile. So abi bota. Na ontiate, na ontiate lelo na ontiate. La rose. Faut que tu te sera mutema. Mobile le bibotia. Butamba la moko. Na ontiate papa na ngani na wesila ati. Banana manda kotia, banana manda kotia, ti lelo na tera kaka. Ti lelo na tera kaka, na zabe mutfona pe. Mais mon frère, et c'est simple. Tout wana, yemta tseki. Tout na ngana tse, et ça m'a mali kelemba. Ah! Likelemba nde. Et mon babo va ça. Ah, likelemba je va utia po yani. Oh, stop papa. Yo pena ozoka ngana to tcha, do la pa likelemba. Ko likelemba. Ah! Bino na même tout na ça. Kuchate. Bino ba kasini. Trop. Nasa mwana mkete sina koli. Mama ko ni batenga na nyoko makabongo. Mama à chaque fois maman, faut benga na kaka na passer rapport. Papa Bouquet. Papa Bouquet. Bien na ninga busobate. O yebi bien na ninga busobate. Na ukeni boy. Papa Bouquet, yaka. Passer un rapport. Voilà maman. Maman ko. Donc na simananga iwangiu bile bokum na bino yukila ngamba passer ba rapport yukila ngamba wena komi mukolo mama ko ndi matika na passer rapport. Zanina papa Bouquet yaka ok oyete prenez nous passer un rapport na passer un moment chose de faire yaka prenez nous na passer maman rapport trop c'est tout aja mukolo lumière comme meka ko tape benangate comme meka ko bebe nangate lumière mais ndeku na ngai ici chez moi na foni papa on commence à bêtise lumière on commence à bêtise ngande kuna na balo na mbongo e bandi boni ngai na zate il faut qu'il ne retire on passe un rapport à papa Bouquet na mukolo na zamona mukete na zamukolo azolo bango awa zamona mukete na zamona mbele kote papa Bouquet vous ça jouer papa Bouquet depuis ton nani papa ayi ka bazo te moi so ngai tala webi l'idée nako nako ta solo ni mais solo ni na yebi sa patron na solo ni yuka ngai papa Bouquet ngai mama na yo ngai na za patron na yo so eba depuis quand na mobali na ngazate mobali o abala nga onoranga. Et en plus, il n'a pas passé le rapport d'ailleurs. On passe un rapport, n'a pas. C'est quoi ça?
pesi la bonne. Nabikeba. Naza uluka na mama. Nalobikeba. Papa, au passage. Parce que je comprends. OK, on dit papa banela o banela kolo. Maman. Naye pas patron. Nalubi patron, ngana lebisi na koli. Maman okende boy, alubi na papa burger kende boy. Tangu na ye maman fa benga ngana passer rapport. Ozomona papa. Même papa Kende. Même yo Kende. Quand même le colobate, colobate de l'autre. Yana yo andumba. Yana yo asa fonduma nefse kablo. Que maman Zandumba. Ici maman Zandumba. Na chalaka maman wa maman Zandumba. Papa oyo ngana maman Zandumba. Ayebi singa. Yo kanga. Malembe. Ici, non loba. Ici. Yana yo asa ndumba. Maman Ngai na uti musala. Na komi na kokoma na ngamba la mboko. Parfois, je dis que non, ce qu'il y a Tindi et Tangoya, faut pas passer rapport. Faut pas passer rapport. Yeah, papa mon coloboye, n'a les miens, pas passer un rapport. Américain. Et là, quand c'est les Kézana, ceux qui y a les lumières à Tindi, il y a Américain. Il y a les lumières à Tindi, par exemple. Tout ça, la canne, ce qu'à Tindi. Et c'est qu'à Tindi, ce qu'à Tindi. Na yo pele qui n'a pas pas papa, yo on va ngai. Il y a lumière sur Katindi pas américain à la pardon, pas hamburger à la Wenze. Ce qui a zongi, il y a lumière à Benga, pas hamburger. Wenze, on sait que comme passer un rapport. Papa, on s'en va. On s'en va. Obéissez quand même, ils sont s'en va. Papa. Moi, je suis quoi? Ok, si. Ok, merci Bafan ya Lolo Swami TV. Quand on a vu bino to koti na kati to kuti président la biso en plein boulot en plein tournage. Musala la la raté, musala toujours liboso. To zane déjà bomo na dia liboso na bino président la biso azawana. Aspect toujours président boni. Bien maman ngai. Batu baze belé na poto na Kinshasa, batu lokola bazolanda batu lokola ba Max Mobutu, Zandu Mombayo. Mto longolo azate. Na pesi mbote pas président biso pekara ya théâtre, président Jelly J d'Orange. Na pesi mbote pas Fiston Loa. On ya mishokoto na kata Kinshasa, bango da ba lembi la bango bazongi banda ko meyo ti lelo zaka na kata flat. Oleka bango plus 1. Président tout le monde a santé déjà bien. Tout le monde peut battre nyonso na simina biso pe santé bien, santé kitoko musalaka toujours. Moi koyeba moi mkeka ndeza la kande ba fan basenga ka kutuna koyeba. Ba moni président biso shida. Mais il m'a posé à la théâtre, au théâtre. On s'est déguisé à l'oreille, papa me soucie de ton monde. Bon. Vraiment, rôle langato, au bapesa, on a la groupe, on a mon joueur. Bon, on a ça la caboui, on a joué à Nenga Zaboui, on a déguisé à rater. On s'est déguisé pour annuler, car mon radio, ça l'a bien de tout le monde a posé, va se déguiser, va se déguiser, il a bon côté. Bon, on a balbango artiste à la limité. Vu que c'est peu Babilanga un président. Il y a mis ma pièce Zoya vraiment faut je vraiment tata tonalité vraiment non ça l'effort il y a carné ma rôle là na pe net ba papa na so be sobene bazalaka et le rôle là pe na so ki kedi il peut ta mo jouer vraiment ordinaire bo secteur mo pe azonga ma kota tonalité donc c'est ça c'est ba pesinga rôle là na carnon ngito président lobby déjà bien soit PC rôle nion sur carnet mais mimi ngalinga za yé pour toi comprendre que yé président Shida président tout le monde peut tailler combo ya papa ceux qui kedi expliquer sur leur parcours na utakuna to boyeba ni tondeni merci vraiment parcours nanga na uti na Barcelone papa Nzoka na uti papa Nzoka
tina uti pa papa nzoka na longwe pa papa nzoka kufa mutatikala na groupe neza papa Marcus mingi sena otanga papa Kikedi bombe baza bana ya Lisbon donc papa nzoka pa uta na Lisbon donc yango natanga vraiment kombo na parce que aza ozulu kwa papa na biso besobe yebe autaka akuna donc pakuna mama na uti na Lisbon na pardon na Barcelone l'Afrique et na longo na Barcelone on sa la groupe les bons amis de la charité les bons amis et ako kufa tito kene na ba groupe mususu ti le lopé la puissance des artistes ti au monde on peut toujours beta peut toujours frapper to kangi pe Congo to kangi pe RDC donc donc to ça na limite était na ba pays moko donc place nyos bazo benga biso sentir te groupe mevanda siko donc c'est ça. OK, place so benga bino to sentir groupe mevanda boki déjà wapi? Bon, to ke matadi to te ko beta tout mona matadi to ba bengse sur matadi avant makama ba kono yana to beta tout mona matadi to ningse pe matadi ma elema kito. En debout, boulot. Puissance des artistes. La puissance des artistes. Eh, Aïza Malembete, Aïza ça va. Parce que par rapport à Moussana, l'artiste basé bien la Katakisha ça. Pourquoi bon, tout le monde n'est pas aux outils déjà, autant qu'il y a pas combat bateau déjà tangi. Tout le monde va papa basa et ça y baza. Bah ils sont baza, bateau basé belé dans le monde de théâtre. On peut faire ça théâtre nan. Ce qui n'est, j'espère que ça banzoni. Bon, la kenda ko ba benga to sala vraiment. Ou ça dans ton nan. Mingi to sala na vie na sobe, la die sobe to sala na ye to beta na ye. Papa na pe Kikedi to jouer na ba place. O jouer la pièce ni. Na ngata kapia. O zara nani. Na salaka bano balaki bakotaka na mboka mo balandaka bango. Viki to jouer na premier na deuxième pe bako boma. Wala pe sobe to et pas papa na Kikedi. Et pas sobe jouer ki nani. Te ne sobe na jouer na été mais na préfère fona jouer na pe. À part sobe. Saï papa vit de loin na sala na posa na jouer na bango pe lokola ba papa na ngape na sala na besoin na kuta na bango pe to jouer na bango. Est-ce que contacte à bango déjà que non bosso la rapé vous appelez à bonne temps na ba vie. Bon ko solo vraiment c'est na bito solo même sur ba téléphone wana bi na kosi donc to sala ba tamo to kuta na misu na ba day to kuta pe mo moto te père to kinda rapé même sous pe na association wana voilà yango wana misu to pe te kinda to kuta na bango te père mo mbote mais vu que non na bengsa bango mana ka pour bazali préparation mais il faut ba benga pe ba opesa groupe poids ndenge zala ka ndé to mona ba pe ba place mo bwe to luka pe mo ba ya vraiment na kata groupe to jouer na bango. OK, merci président. Ce qui lelo bango ba kanisi so ba benga pe que jouer moi zodi na bango ça londine. Te ça nga plaisir. En tout cas ça nga ma plaisir na aucun événement to jouer na bango. Donc c'est ça. Et ça nga ma plaisir. OK, merci. Et ça le plaisir na bosa ntoko pesa mbote pa leki na alpha ilenge na pesi mbote pa mama na catholique christiane. Ba mbote na bino de komeli bino. Président ce qu'on a n'engé Moussa nous okende bo bandi Moussa na agini. Na bandiango na 15 ans. Ah bon? Oui, na 15 ans. Ba groupe église gaga ndenge zalaka ba groupe église tito okoma na ba 2012 de tokendaki Barcelone. Donc na lengi na ba groupe église. Na ba 15 ans na groupe église ko seksaka ba tunde ba groupe ka ndenge zalaka parce que nazaki mangise. Na ba groupe leso ba ngimangise ndenge zalaka na okaka okemo beti boyo sali boy. Ti toko kende na ba 2012 tokende Barcelone. Après Barcelone no moni président Chidape asali movie na ye. So pozo ki mbangisa ti lelo to longwa. Kenazali. So ki mbangisa na ba tenti bo est-ce que kota na kata na ni na bilo na. Ezaka bulo na epsa bongo ezaka bulo. En debout, boulot. Ezaka bulo musana na yango. Donc nazaka mwana papa. Donc ezaka bulo mona kaka te artiste yo mo yebi ka fo oza muta makambo. OK, merci président muta makambo. Malgré tout ozo incarner rôle msus ma kati église ozali. Mais bilo ko wa titi mo akondo sa succès boy. OK na matali ko cartonner makasi o na sima moto kuna te omta bakongo wa po sumu ta susu ya kimbangisi aina sanza nana lititi go dit matbo matiti da bele lititi nini oyo sala yebi lititi on se nani eza nani papa Simo Kimbangu kiangani yende asa moto to lititi asa nzambe ye wana nesko lititi na ngai ye wana est-ce que ça sir naza sir yo no yiba mabela kamba te mbato 6 mais fona yiba mabela ngo kasi mabela ngo to nyata ngo babiso nyati place moko esani ikepesa melayo na nyata place na ngombe pesa nga makambo. OK, merci on nyata place pesa makambo to ko baka posta ubala nebi mutuno tuninga faka soni place azali vraiment boss faka soni marobi pentacle toujours non na balite pourquoi na balite wala charge tabale belé la simone faut ko mo balate te non na balite. Est-ce que bota? Oui. Na PSP moi na ngambote da Silva na PSP mbote. Da Silva papa PSP mbote moi la papa. Donc yeka kamna kana mwana moka mbali da Silva yo wana.
Parce que lelo bon moi ça va théâtre mi qui n'était la rabine to poto. Bon to ça la théâtre parce que hein batu nyonso na mokili batala biso même poto même na Angola même wapi donc partout dans l'Europe batala biso. Donc c'est ça. Nous to ça la arbre to linga pe place wana tout bande on a so bana ba poto lokola ndeko na nga Falon Masamba à Paris. Donc to linga pe to ça la arbre ba mona biso pe batala biso. Donc c'est ça ma bon. So nde mikolo ko ba mère moi ba poto moi zo bato charge so mère moi kuna lokwa yo zalo na mwana ye pe msazo bote leta bi ba ça va zo présent kuna na zo ya charge zo bani. Na zela yo. Ah bon? La puissance des artistes. La puissance des artistes. Ba maman ya poto mobali yeyo. Azabe boga atape bien azwa simé. O Monique aza prête na poto a telengana a ozwaye azozela. Lelo soki mwana opesi mbote abika ngasa musala oboya to tote. Bon ngama na ba nde ba ninga mususu ba président ba la rawa azopekisa mwana asala boulot te ngama on préféré mwana ngasa ne boulot parce que ça boulot. Et là, va prendre la moutou moussalati. Et là, va prendre la moutou moi si tu mobilité. Ça c'est pas un boulot vraiment habituel parce que ngane na za boye boulot na simi na ngoli titi na kena na ndako mo boye to songo non. Les arana tsaka nzambe na les preuves donc na ba ka nzambe musala na yango. Ye pe ça habituel papa ngape na moni fona za ka star. Fona la na musala bon problème ezate ya travail. Ok, moi la biso papa peso de la chance le so koli oslanda ka musala papa. Bon ils sont obligés te so moni kongo za star ba ka so papa osala musala objectif non musala zani. Bon na bonga. Donc na bongo bongo tu to cartonner ba ta de bongo. Je te na bonga kaka. Ko bongo ya ndeko boza ba marqué bi. Bon, non ba ne na mi. Comment ba président so ba la die so bo to ndeni. Bon, c'est ça, la mito naza nango maintenant naza ce qu'on a besoin na landa bango ne baza parce que bango ba komi bongo ba simila mo lititité. Donc je te veux na bonga. OK, objectif no ka bonga. Siko la milieu théâtre au banga nani. O pa so l'équipe là c'est théâtre pepe. O pa ilo asali ko tanga ndeti nani. Pas nanzala. Pas nanzala ba sa théâtre te. Si tu obila na milieu na ngai na banga ka pas nanzala. Na banga mutu te. La puissance. Les artistes. Ah ouais, Boulot. Abanga mutu te. Nani espéra kayo na musala. Bon, basé belé na lotanga de bango. Vilanga la die sobe wana ma père yim tapesanga ma poso sala boulot. Vilanga vide loin. Papa nanga yemo pe ve nanga susu, hein? Kikedi. Donc zero babe ye pe apesanga susu posama ya boulot yo velanga gaou donc parce que baza me belese na notanga to rola ba pesanga magu ya musalo baza kuna bana basi donc bango tout o baleka na banzonzi ngwana o sentir que ba pesanga ma couleur ya musalo parce que na benga na pas artiste donc ngam na viara bango parce que na no sama boulot parce que ba viona baza ba vie na biso to vana bango na ba milieu lo ba njil na ba quartier 13 to zala vraiment na bango donc c'est ça et on ola na bango bando pesa biso de ya pour ça ba o sala mai loko. OK, posa shida. Na ba théâtre ba place au sale ba théâtre nande yo mo créer loko na et le théâtre ni au sale marquant ma casse na vie C'est théâtre ni na sala pièce donc pièce ni au sale marquant na vie tout puissant contre puissant. Voilà magi pièce vraiment o cartona mo kasi to beta ki ngo vraiment donc j'étais talaka bat bando benga vraiment aussi groupe c'est que vi ba to na bana musu bana donc tous les 24 commis bana kata groupe donc pièce yanam de benelenga ba makambo vraiment pièce wana et beta me frappa ça là selon moi santé so parler c'est ni peut beta makasi voilà qui no oki titre ngo tout puissant contre puissant donc nzambe ala ra tout puissant satan ala ra puissant donc to beta ce que poto la ça bato ba simba ba o ba simba matiti wana zoloba o ba kenda ko kota banda nganga o ba via rappel ko shida ibula nenga za boy parce que et belé ba via shida ngonda ngala ta kitoko ba sala nini ba sala ni ba kenda ko simba be matiti ba kenda pe ko kota banda nganga ya wana pesa kisiko na tegi mukili so moni mutala ta ne bien ko mona lokwa ba chef ngane ba za boy ba lati kitoko bulega kate hein ba la lititi mo boy mendo ani ba tsaka elika na bango pa nani pa nzambe donc to la kisiko batu so moni mutu asimba kisi na ye o asala boye ko kineto prêcher o sala boye non pesaka elika na panani pa nzambe to la kisiko bango wana kuna nzambe kam ta sala bango nzambe za tout puissant satan la ka puissant. Merci chef. Muki mama zako benga yo muki oluka kiango oziango lelo. OK, merci kande ba lo boluka ki otoziango lelo président avantage ni osala na peut-être dans katsa musala. Bon, avantage
nani yeve mati comme tellement nene yeti ya to senga kala bandeko bana na biso na bapoto na bangola tozama mena posa ba soutien na bango na kati ya groupe tozana na ba avantage parce que to na bina za na avantage to na ba avantage c'est que na kosi tozana na avantage vraiment au te ko marquer biso na kati ya groupe eza vraiment te ya to le la car logola hein ya lolo soir donc talaka yo vraiment mukondi olandanga vraiment père mon producteur yo vraiment ya lobeleza te groupe yango to senga ka soutien na bino boya mo soutenir groupe bouquet et kenema liboso donc c'est ça privément au sentiment lo makasi na et eza vraiment donté to senga ka na bango ne ba o tshepso soutien groupe ezali batala ka ba wana te biso be dozali force. OK, ya lolo swami les grands producteurs voilà bato ya tombola ya kosimba pe bango ya kopesa chance basenge pa na papa musika ozali omeka kopesa mwa liboko esala mwa bien c'est quoi des avantages ya musala o c'est belé ça me belé talaka le président banini hein la musique vraiment to senga vraiment o senti ba président mususu ba ba âge le kola manga ba oyo ba dela ba makamudo sentir te ba fekiri ezali donc des avantages no ezana wana non fekiri no ezate fo ya o senga pe ba artiste senga fo kolata kitoko toujours ba kaka pas président ce que président babili ça pimo resukulaka elongité donc to senga bonga ba sinde ba lata kitoko boye senga ka mo soutien ne sani et ya parce que ba lata ka kitoko ne ba lata kitoko boye donc des avantages mais ça ba aider biso ba ya mala ba avantage parce que o baza ba ndeko na bango ba sala biso ka pour tozala donc c'est ça. OK, merci Jotembe na Paris bandeko bala des avantages bi to ba musika bo zanga te mo soutien ça la moi bien et ça la moi bien président lelo komaka bato so babeli mama Olive bato so babeli mama Olive tebite mama Olive nde akoma mosungi munene to nini so la kibino monde boza bola ba famille bo créer ate moi ato beli ayo mo o se soigner na kamimi mama Olive ko lo bani pour lelo kwa. Merci vraiment na PCA ancien première dame mama Olive Lembe mutema ya hein président Kabila Raïs China Rambo en tout cas na PCA mbo de ma place azali donc c'est ça. Donc, maman aza maman na biso nyos. Maman aza maman na biso nyos. So moni to kenda kana makolo na eto ko leila ye parce que aza maman moko sepela na ba artiste c'est trop. Ba artiste c'est atera ba artiste c'est comédien non, mais ba artiste c'est musicien, ba artiste c'est donc aida biso nyos. Na pour cela même so moni artiste a kufi to ya ka ko leila pa maman. Artiste a beli to ya ka ko leila pa maman parce que azana mutema bo mama yango ne senga ka fo asoutenir ba artiste yango senga ka fo asoutenir ya ka po ba artiste tena ba mama belé ba veuve asa ça na ba veuve donc c'est ça yango na mama na bolingo na ye yango ne tinda ba tunyo ba ya na pa na ye ba fuka melaka ye pona e da biso donc aza mama ya mabota donc c'est ça. OK, merci aza mama mabota moi problème maman là za bon na décembre il rataraté maman pesa biso ba artiste ça til to kenda vraiment kingakati mapona oza bangombe osati bangombe mais mitala likola ngombe osati afelo pesa ngite donc c'est ça donc ça maman mo boye en tout cas umelaka mais bile ba poser ba komba so ba pe ba so pesa liste ya batu nyonso baza bile ko kotika ndambo bo mo sa tricage kasi bangoti yote bango monsieur le babo polo ndoko pa mama lifter o koma kuna le komi o kotina ba famille kuna bazo basaka loso tenga na mutema mo ngana ko sa eloko wana te ba ba lobaka bondo yo loba te bango ne batika ba art wana bango ne basala bongo batika ba art ne za bien te parce que biso ne tous ba artiste e ba bengi ba artiste ata mama mama msupa lo ba ne nombre te abikaka ba artiste bango ne bakoka basala ne ba nombre wana bon mama ko lemba la te parce que akamba de mukili mo RDC mobima donc on les m'a moutouté donc bon bah ça la liste wana batika bongo et maman bengi ba artiste c'est à dire ba artiste nyos il faut ba kendi donc c'est ça bango ne ba ça la bongo batika. OK, merci bato pour na batu le mo bomiye bolo ka moyen mo changer président Chida da pesi mo conseil président ce que théâtre no le canatente oui le canatente to le canabiso TV en bo le déjà biso TV personnel programme R tout to le cas samedi na 17h juste dimanche na 12h juste dans le cas jour. OK, to komi déjà presque na suka na bité bandeko bazala sima na biso so bakoza mwa liloba ya koloba pour to zongela président na biso. Ouais, merci au papa Mbourga Boyka yeyo, yena la puissance des artistes as chef du groupe. Donc on le bara que to benga to 5 ba soutien kaka na bato poto ba landa biso bato lokwa ba mama Brigitte Mampuya, ba mama Lukula to 5 ba soutien bato poto ba soutenir ka groupe ça bien. OK, moi liloba mukele bandeko ba landa musika pe bayoka. Ouais, premièrement na pesi na mbote na bandeko tout ba landa biso na moment oyo
et ya lobeza ka que tu as besoin vraiment de soutien na bino na kata groupe la puissance des artistes tu as vraiment na besoin de soutien na bino bana poto bandeko na biso ba otala biso na moment oyo ba ya pena ba chalo boko mama lamu ezali donc mama lamu pena na kata la puissance des artistes. OK, santé ça va tout le monde lemba ba problème kaka te lemba de taka to dina travail. OK, merci Moussa Leke makasi moi liloba po ndeko baza ba yoka. Bon elo no senga na baynes o baso na biso ya minti oyo to senga soutien surtout na bafena nga o ba poto una fena nga fiston tantina nga Jeanne tantina nga Von groupe yango oyo nde bozo mona makamba be yali soutien bino ka esa biso biesusu. Bonjour les grands journalistes. Santé boni. Ndeti na filmé. Moi liloba bandeko ba Hollande ba yoka. Ouais, au général makana fi bon tonton Motopamba. Na linga na papa ya Lolo. Ya Lolo Swami. Groupe no yango yo. Groupe no yango yo. Otala ka pe bango te biso pe. Babi eloko e bombami, faut le découvrir ni les na kati. Biloko bien pené bombami ta que mettre en scène l'homme qui célèbre. To frapper kaka. Ba to la poto, maman nanga, maman leki nanga Bernadette. Na poto maman Marie, bino sur la poto, bo soutenir groupe président Shida. Président Shida nde na kinya makambu. Ba ko sabino bango. Président Shida nde makambu. Check. OK, merci. Boulot kaka, merci beaucoup. Boulot leke makasi onzo te lembi mais mimi ngolo bezate to pesa rambote na bao ba Hollande biso na niveau poto ba na bino groupe yango ya président Shida Ibula la puissance des artistes bo pesa biso bena maboko ma copine nga mingi fima tameso na poto na asindo za bo Hollande biso groupe no yango yo a mwana mai yaya to senka o soutenir biso to sina ba na poto bo soutenir biso ça bino vraiment matro En même temps américain même temps wangi aux la Chine aux la États-Unis to ndeni. Ah merci maman journaliste open américain wangi yo Motopamba. Na pesika mbote na nga pena na ya na nga Sylvie bisika zali na kuna na France na mama na nga Blandine ba soutenir groupe oyo esa pena kitoko bato nyonso o baza na poto ya mité ya boboto ya mité mamalamu ba soutenir groupe ya président Shida Ibula. Merci. OK, merci beaucoup. Santé. Très bien, cool. Ouais, merci vraiment plus bah salutation. Ndem des moi bien mingi quoi. Au groupe la puissance des présidents Shida Ibula quoi. Moi c'est votre artiste Chou dans les doux Mister Chou. Ya roba mingi zate bah salutation à la Florette de Jessie na katsa Londres bah bien bino yango. Masa nanga stopira bouche ditaba na katsa Brésil. Na bige ma chaîne ko marati bakuna na katsa Brésil ouais. Masa nanga amel kui na katsa Paris. Sans oublier Dadi Mosengo, sans oublier Wendy Mosengo, na kati États-Unis, na kati Waterloo, donc à suivre quoi. Check. OK. Merci beaucoup bandeko bozake belé kolanda kati d'autres ya bandeko na biso ba tiko pese la kande zalaka bon ba soutien na bino na poto et ça la moi bien ata ba ope baza ki chassa mimi ba ta poto tena ki chassa o boza ba soutien na bino boyo ko soutenir bandeko na biso bazo bosser makasi pona mataka mboka. Mingi totala ka ba fiba ba Nigeria tomba tsaka bango foto matsape bandole so baza out président moi question suka ba bibile boni ko saba théâtre kana ba lingala boye ba français te tondeni oh mais adona kiniti mais la lingala on peut faut comprendre ma lingala ngoze bima ndenge nini biso toza to babenga ngo ni te ba théâtre le ka sena ba benga ngo ba nini théâtre ni théâtre mo babenga na français boye nini. T'es sur la chaîne. Ma famille déjà ba comment ma benga ngona seki nini. Donc biso toza mama ne biso toza to ba tumo we to betaka de langue. To na toza koto vraiment na lingala to frappaka na français pe tozali. Parce que na ba intellectuel bazar. Comment na boete c'est to beta linga parce que ba tout pe ba comprendre. Et le roi vient nga wera. Au moins na ba wala ata betaka yebi français da sali we wera intellectuel makasi ko sati te ba ba non azali. Donc c'est comme place de ça théâtre moi français tu jouer français des petits pièces au salon ils allaient ba tumsu ma rôle aux artistes français na français quand tu me souviens quand tu banako banaki première titre que ça na 10 français na français et ya pe na bana musu ba la na be ba français toi des marabe linga les ali français pe ali est-ce que pas obligé de saka théâtre na français ils sont obligés pourquoi ils sont obligés il y a la limite il y a beaucoup 50 pas na ministère ya culture nini pour tout le monde peut la mboka ndetse ba Nigeria ba loba anglais mais ba osala ba traduction il y a beaucoup 50 ni papa et le quoi non 50 pas ministre bon to la na ko via ba tout pas bo ba sala français bo ba sala français non biso to za ba bantu biso to za to la ngisa sa langue na biso za lingala foto lo ba linga wana ba langa ba tu mususu
Donc biso non senga ba ministre biso to na so ba compenser mo boyete tout c'est sengi lingala faut travailler na lingala. Oui français dans la langue mo eza langue internationale mais c'est sengi français que côté mais biso to faut toujours na lingala. Donc c'est ça. Bien. Ouais, c'est ça bon non senga la ministre donc c'est gars ozong ça vraiment langue na biso parce que toi la raté non faut to ya pe boyo do kenda na Angleterre kuna ba lo ba lingala. Ba poser je cette question tu question ya ba réponse c'est yo. Ngali na poser yo le mona yo poser ka tela yo si yo répondre kaka ya non c'est ngala mise biso to za balingala fond donc to jouer kana lingala c'est qui français bezali to beta français donc ezali na ngo ça be intéressant bazali pièce français ezali bele ba pièce ezali on sentir be no benga mama yaka ya Holanda donc c'est ça. OK, merci beaucoup Kandeboki président so Shida alobi ke lingala français peut français mais mimi to ba bantu faut jouer pièce au monique ça na facilité ya jouer puis ya loba to ça ba complexité na bosanité ko pesa mbote pa ya faka son pentacle ba mbote ebele full boss pentacle na bosanité ko pesa mbote pa ya papi zila la Paris vient dans la carte Lyon na pesi mbote pa Beni Biote le bâtisseur so lingola te lamba fo luka Beni Bioto so wane lamba so lukete dans ce qu'on l'a tité fo na pesi mbote pa ya Kati Tete Kati Kayen na pesi mbote pa vient nga Claude Ndembo joyeux anniversaire à Paris. J'espère que bilo confirmé de Sili au fêté déjà na pesi mbote pa kama nga Jenny Nzeze na Mara Kangila la Luanda Luanda eza royinda yaki bongo président na biso président Shida Ibula na kati ya dans combo ya nini ya groupe na bino la puissance des artistes donc puissance a eza makasi président moi mot de la fin na ba mbote krande ba Walando na numéro pesa mon numéro ba Walando baza besoin contacter yo kande ça. Ça va, merci vraiment, merci mana batu nyonso boza na poto na Luanda na mukili mobimba groupe na bino mayango c'est besoin mana besoin vraiment vous intéressez vraiment groupe au Makas parce que et le biga logo metteur en scène autour là-bas vous découvrir biso très bien la blora bien zali vous soutenir biso logo bandikona bazana lwana logo ba Audrey Tebo masanga Audrey Tebo vilanga l'âge muzombo la lwana vraiment vous avez vraiment vous soutenir biso petit nanga mide vous logo vraiment ba blora kende yango ezali mezoya le numéro na biso ba tout bozana poto ndeko nanga vraiment cousine nanga Fallon Masamba en France groupe na yo yango numéro eza plus 243 89 27 63 716 89 27 63 716 tozama na posa soutien na bino bo soutenir biso groupe me yango tozana posa na bino donc c'est ça yango wana merci Mr nanga vraiment Fakason boss c'est biso ma groupe tozo tombwama eza pona bata bongo donc ya tika biso te partout ma dozala vraiment pas na dire voilà merci vraiment vient nga nyole boza bino nyonso vient nga kisi famille nyonso vraiment ya masamba la bossa bino te donc ya lolo la leli vraiment ya lolo swami ya na leli vraiment père na nga itala biso vraiment père soutenir biso vraiment bimisa vraiment talent et bon même la carte la puissance des artistes bimisa biso vraiment na robengo na miso zala kwa Moïse zama Moïse la carte groupe vraiment tout ça man a pris dans toi man a posa pris na yo vraiment et ça la biso vraiment bien vraiment makasi merci suna maman nanga ogigi masamba ba mbote ya trop maman bote Shida Ibula la pesimino ba mbote merci vraiment. OK, merci. Restez toujours branchés. Vous abonnez massivement à la chaîne. Si vous avez besoin de bien, vous êtes toujours à la page. N'oubliez pas d'écrire Ya Lolo Swami TV. Et bien, c'est la liste dans la YouTube. Vous mettez dans YouTube Ya Lolo Swami. Et bien, c'est la liste au moins à côté. Vous pouvez s'abonner. Si vous cliquez, vous allez toujours à la page de l'émission Nabino. Il y a Francis Kailing et la fille des chances. La Pessibino Bambo Tebele. Merci. Bon après-midi. Bonsoir, la bâtonnière, ça dépend au bout de l'émission. Bisous, bye. Vous êtes toujours branchés. Merci. Filme bandio,